notre mission Toukim, comme nous vous l'avions dit la fois passée. Awa tozana yolo na résidence ya Maître Toro. Toye ndenge tolakaki bino ke tozonga isusu pona kolandela programme ya ebembe ya Maître Toro. Lelo corps ya Maître Toro ebimi. En tout cas nazo ebisa bino ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ezaka nde tolobaki. Nous avions remarqué que vite penza azolela na imana ndenge ezali. Ndenge za wa to remarqué présence ya ba autorité ebele. Tomoni penza Congo, batu nyonso baye po balela Maître Toro. En tout cas, ambiance eza awa na ebite so na bengango mawa, to na bengango feti. Mais ba autorité baza akande bozo remarquer moyen penza to meka kotambola tambola ezate yango wana na mukuse to meka ozela bino pe ba interview muke.
Bonjour Monsieur Moukalay. Bonjour maman. Nous vous avions retrouvé ici. Tokutio awa na obsèque ya Maître Toro. Yango wana tolingi toyeba parce que belé o baza pe kala o pe baza siko baleka bayebi yote. Oza nani? Je m'appelle Monsieur Moukalay, ancien joueur de ring. J'ai trouvé M. Toro comme fondateur dans cette équipe, là où je prends la vérité. Parce que on dit que la vérité blesse parfois, mais j'ai trouvé M. Toro comme président honoraire. Parce qu'il y avait des présidents. Lui était président honoraire dans ce sens-là. Il était président honoraire au sein de la DCMP. C'est parce que dans le temps, il y avait Papa Tamba, il y avait Papa Moukonkole qui avait pris cette équipe par rapport à Maître Toro qui était derrière avec tout ce monde-là. Ba souvenir ya Papa Toro eza ebele en tant que baïmanien to banda kolanda imana banda bomwana toyebi ke esiko toza lelo eza esiko to bengi siège ya imana esika oyo à chaque fois imana zaki na ba problème to na okutana esika oyo mais personnellement ba souvenir on a gardé na yebi kaza mutu moko ayaki na vraiment na imana na motema na ye tango imana ekomaki na mwa pasi tango abengaki ngai mpona kopropose nga nazwa grande commission ba supporters na santa kazaki mutu moko vraiment lengaki mana c'est comme si ayebaki ke azoke na kokufa alobi ke eloko il faut bo simba yango makasi imana ko disparaître jamais donc ba souvenir les belle Papa Toro mais avanci d'une manière succincte autolobi de oeza ba souvenir plus récent daring ni est imbattable eza eloko euti pa na ye eza ye mutu alengaki yango mingi parce que chaque fois imana na quelque soit problème yazala mutu mo azo unir biso azo sangisa biso yango wana omoni ke bato ebele baye kolela awa omoni tu préféré tolela yango na siège na biso po rappeler biso baimanie ke esiko ezalaki esika ya unité na biso ya communion na biso. Siko par rapport ya préoccupation oyo toza nango awa récemment tozalaki na émission na ba fan na biso ya Dering moi message moko fort ezalaki lancé à l'égard ya pasteur Mukuna siko lokola yope soki totia yango du côté sportif te totia yango na côté ya bonzambe conseil nini okoki kopesa pona ba fan ba supporters balobi ke balingi komona pasteur Mukuna na matanga te mais bino lokola boza ba pilier comme vous êtes le président olympique okoki kopesa pe message mo o ba fan ba ko landa ezala ta lokola mot d'ordre na basi soko landa ki biso déjà samedi na point de presse à grande commission to salaki tolobaki yango que esika ya matanga omoni lopango eza kofungwama
mutako boya mutute mon évêque mukuna c'est un aîné spirituel nangai donc nakolinga te mabe moko komele na daring awa je pense que nous avions sensibilisé tous les présents sectionnaires que mutu nyonso ya tendance nyonso akoya na matanga to yambaye aza la bienvenue donc parce que awa tous en la famille ya daring tous en la carte ya deuil to ko exclure mutu na matanga te na bandi soki le révérend l'évêque général et l'évêque mukuna yawa to ko yambaye en tant que Banana Nzambe to yambaye en tant que baïmanien problème ko zati. Très chers amis internautes, ndenge bouti komona awa touti kolanda o ezalaki première partie, il y a déroulement, il y a ba obsèque, il y a maître Toro et puis bomoni ba autorité nyonso o ba défilaki bolandi boyokaki ba intervenant moko na moko amekaki kopesa un peu ko pousser argument kopesa avis na ye par rapport ya likambo o ekoyeli biso na pourquoi boyeba ke pourquoi pe ezali donc cela veut dire que toko continuer toko poursuivre programme na biso ti lobi toko mema nzoto ya moei na ndako na ye ya suka yango wana badeko batali pona sikoyo boye tolobi ete topema mwa muke tozozwa mwa pause muke mais na pause na biso ndenge ezalaka kaka tokoki koleka boye te sans que topesa bayeba biso mbote na boye totali kaka bino ba Blaise Mobobo boza ba côté kuna ba Ramsa Gaillard ya kovimba ya danger ba Jansi Luonda quand bien même que présence na yo penze za remarqué te iget mbongo iget mbangu l'argent duni à la rose kilo ya ngando donc ye penza po na ye ba benda rango na ndobo te tant na loba rango na zaka na respect po na ye et puis respect na bino ba ebolanda po vraiment tande na loba kaka bango penza na dictionnaire na bango eloko ba bengi kombo mpiaka ba yebi yango te mombaya o asalaka toujours tozala tant bozwa ba image wana peut-être côté msupe ezate mais na sima mombaya bozu yango cela veut dire que ye fois zalaka na ye kaka matika songo en passant botalara les parrains donc na kotika été JC Mwanda Vanessa ngamoro ji parankine ça bino na bomeli bino poto na matanga merci.